Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune des Kalamou. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Congolaises et Congolais, après tant d'années de lamentation et de prières, aujourd'hui Dieu a exaucé vos prières à travers Quick Service. Agence de voyage et assistance visa, immobilier national et international, import-export. Pour toutes vos démarches de visa, Canada, États-Unis, Schengen, Dubaï, Japon, Afrique du Sud et autres. Service passeport, vente billets d'avion international, assurance voyage, facilitation d'obtention des documents de voyage. Pour vos achats de véhicules et pièces de rechange, contactez Quick Service. Na agence eza moko ezaka moko Quick Service kuna ba visa zopesama donc visa Schengen ya Canada, États-Unis, eza la ville dans immeuble CTC to yeka ozi visa pepele. Pour vos voyages, n'hésitez pas, Quick Service est là, une agence sûre, rapide et fiable. Bon. Venez nombreux en tout cas, venez nombreux, Quick Service, super wow. On est très content d'avoir accès à ce programme-là. Ça va nous permettre cet été de mettre en place des programmes pour les jeunes. Adresse numéro 1 avenue Wagenia, référence immeuble CTC Mall au local 31, Kinshasa, Gombe. Contact 082 0090 008 085 95 22 222. Quick Service, c'est la rapidité, la ponctualité et la serviabilité. Mbote ba papa, mbote ba maman, eyenga elamu ya mois de mars oeza mois oyo tokanisaka ba droit ya basi eleka kibongo commémoration munene oeza kibongo le 8 mars date oyo to célébraka ba droit ya basi na insister ba droit pas fête ya basi mais ba droit ya basi. Yango wana bomoni présence na biso na plateau yo bato belé ba mitunaki honorable Christelle akoma député national mais ancienne journaliste et loko nini aroya osala na plateau ya Sango na bandi ko remercier Sango na équipe na mobimba pour biso nde mutu to contacter bango na ebisa ki que pour na mois ya mars il faut que les hommes se donnent na combat oyo tozana ngo ya kibomwasi yo côté na yo ko sala nini ne proposa qui est que tout ça la plateau moko eza dédié à la femme pour tout pousser ba femme mususu o bazo ça la politique mais bazo occasion le kana ba plateau à télévision té bazo courage à ko s'exprimer té alors abisenga honorable comment na robo elo rabongo. C'est comme ça qu'on avait décidé ya ko ça la plateau oyo mais malheureusement pour nous comme d'habitude basi obiso to lukaki bilongia sika o babandi na politique ba ya malheureusement natango asuka toujours la même chanson ba komi na ba excuse onga moyena ye ezate onga nazo banga na ngai so na leki na te o ando finga ngai et tout mais c'est ça le leadership tolingi nini en fin de compte tolingi ba droit na biso ezala assurer tolingi ba droit na biso ezala respecter tolingi combat na biso et aboutir aux côtés des hommes ou bien finalement tolinga rabaka te la biso o ya suka mibali ba décider après ba bi bon totikeli bino moins 2% boya kozwa tolingi engagement politique tina sukate alors que dans ces genres de plateaux ndé ba talent et à se découvrir ndé toye bara qui vaut quoi mais malheureusement les femmes n'ont pas le courage de venir dans ce genre de plateau pour parler. Na pesi binombote batunyo sobolanda biso na Kinshasa d'ailleurs sous la pluie bofandi na bandaku boza partout boza na Kalamu boza na Selembao boza na Kinkole na Maluku na Ngaliema boza partout et particulièrement aussi ba ndeko na biso ya diaspora o bande koze la programme ba bengi biso mingi baza partout na France na États-Unis na Chine na Asie partout boza na Inde tolingi bino mingi et puis sans oublier
na Africa peu bande qu'on a biso basé belé, c'est un plaisir pour nous de vous rencontrer. Je vais vous présenter nos invités au Bazan Abisso na plateau. Déjà nous yeb sabino que bazaba maman au bazo sala quand même fierté na musala wa politique au to sala ndenga pasi. Mais parmi les hommes bazo bunda pona tête na emonana et ces femmes sont à féliciter. Donc boyebi que lobby on avait célébré le 8 mars et il y avait deux thèmes. Thème aliboso et zaki thème international. Je suis de la génération de l'égalité, levez-vous pour vos droits. Ouais zaki thème international, mais na Congo après bazaki na thème au babaki congolaises et congolais, levons-nous pour défendre nos droits. Donc bozo mona partout c'est lever tout élément pour te défendre nini te défendre droit na biso to ozonga na batem na biso. Mais avant ça laissez-moi quand même vous lire. Donc c'est vrai que c'est une émission particulière, mais tout temps quand même journaux au ebimi lelo parce que boebi semaine passée ça qui très très riche en informations. To moni moupe sango ya senko balobi degré ya enrichissement au bon bazo mona et lekeli banwata mo butu ezara bonté babi wa moni ba entreprise mususu o bazu ba marché adresse à ta physique exacte musu asalika 2 jours existence bazu marché à 57 millions de dollars. Tant biso to bande ko ganga to bande ko loba me bato bande loba te to lingite mutema mabe lelo peut-être ba sango lokwa ba lobi bato be ba comprendre. Totanga le libre débat ou lobby Willy Bakonga victime de l'acharnement de l'honorable Tony Mwaba. Bon, il faut comprendre l'agitation. Mbongo enseignant, ils ont professeur. Au bord tangisa n'a pas si. S'il y a un groupe d'individus, au baliar mbongo enseignant, il faut pas démanteler. Donc honorable Tony Mwaba, nous te soutenons. Ça c'était le libre débat. Il y a Congo Nouveau. FPI, des insolvables traqués en justice. Ça, c'est Patrice Kité, Bibabi Bato, Nyon Sobana Mbongwa. Il y a FPI, Baoulukabino en justice, mais Tolembi Penzembo, parce que c'est la même chose. Il y a une occasion, à tout le monde, une liste, écoute, il y a commission, il y a l'ICOCO, lutte contre la corruption. Oh, bah, Pesaki, Naba montant, Nabilongi, Naba combo, sans cacher, bah, ça, les annuaire. Il y a bateau, bah, Naba Nyongo, Tilelo, non, bah, foutate, mais curieusement, tout le monde a beau Lukabon, Bozo Lukabon, parce que bah, circule librement. Forum de Zassi à lobby Sylvestre Ilunga invite l'homme à être allié de la femme. Ou esa phrase mo esa tiré na discours ya premier ministre ou à lobby lobby na cérémonie officielle, il y a célébration, il y a journée, il y a droit des femmes. Assemblée nationale vers une rentrée parlementaire à rude épreuve. Waneza bongo la prospérité, Moutakomi bongo, entreprise publique, voici le premier secret des partages. Donc partage ya gâteau kande boyebi honorable Kabund on a jeté tout le monde bofandi kimia bozo kabola ba poste tout le monde mutazo lobate naïb sebino que nous avons les femmes courageuses, les femmes d'influence na ko présenter bino no banda na droite nanga. Naza bongo na maman Chantal. Bonjour maman Chantal. Bonjour honorable Christiane. Maman Chantal, Naza bongo secrétaire général national, il y a SID, Aza chargé, il y a communication, Aza pe porte-parole, il y a SID. Maman Chantal, olembi ba plateau télévision et ozaka yomoko. Olembi te basi basé belé to ko lembate parce que c'est la parole qui a franchi. Mais maman Chantal, basi basé belé mais pour ni ton a difficulté aux basi en c'est ça le problème. Basé belé mais basa wapi. Pour nani ba olingo le kana TVT, pour nani ba olingo yo sa ba débat na TVT, qu'est-ce qui se passe maman Chantal? Ba droit ngo bozo luka, ba droit ngo eza un modèle ni. Ok, merci beaucoup. Question à moi si ils ont un processus monene. Ils ont un processus, c'est aussi que bino ba o boza élevé en dignité, beaucoup tapé na concours wana pour que les cambia moi si ils ont d'abord prise en compte à sa juste valeur par la femme d'abord. Et après, bon influencer en tant que honorable, ils ont vraiment essayé mingi ya kozana yo na plateau lelo, bon méga peu quoi influencer ministère à genre, femme, famille, enfant et ça la canine. Parce que le mois de mars ou la journée du 8 mars, c'est pas seulement le 8 mars aujourd'hui, parce que ezali année mobimbato qui est célébrer en go. Qu'est-ce qu'on fait des thèmes au ezalaka?
évaluation esalamaka wapi, procédure nini ezalaka, mécanisme nini basalaka pour que bapreparaka basi petit à petit ya kointégrer problématique wana ya droit de femme. Mais maman Chantal, intégrer problématique eza mabete, mais pour la ligne copé ça ministère à genre musala makasi, alors que moi si yemo copé fala ça la un pas tout le monde a que yemo copé a décidé il y a quoi avancer, il y a quoi entreprendre. Pourquoi to lingika que ministère à genre a que kozwa bango bisika bazali pour une collaboration en ate pour maman Chantal ngana oyebiso to souffrir na papa sango to bengi basi ebele ba msusu ba décommander ka lobi na butu, et c'est ba raison wana ba journaliste ebele ba opesa ba bi que surtout pour les femmes politiques balingi osa la politique na modèle na bango, mais là où les hommes vont basala ba débat et tout bayakate. Alors maman Chantal, expliquez bisonyo nano comment est-ce que ministère à genre a koko pousser bateau bango moko balingi te ministère à genre a un rôle parce que y a ba moyen sur l'état. Ministère à genre a un ministère esengeli a collaborer na ba association ya basi. Ministère à genre il faut qu'il y ait na ba école en collaboration avec le ministère EPSP, na ba lycée, na ba école pendant l'année, à collaborer même na bino ba honorable, même peut-être bisoté parce que surtout on a ba couleur politique ou ils a peut-être favorable la bangoté. Bino besoin a quelque chose à dire parce qu'il faut préparer la femme dès sa petite jeunesse, qu'on na ba école, qu'on faire comprendre basi que basa na rôle à ko jouer, ko booster basi, ko bossa na te ndeko Christelle touti musika avec cette histoire de femme. Til lelo il y a encore certaines femmes au bazo souffrir na ba pesanteur culturelle. Et ça peut na basi mususu o eza nango kaka moi mali les senga ba activer bango. Activation ane ko uta na élite congolaise, en particulier ba femme élite. En particulier tous na ba juriste. Tous na ba médecin. Tozala ba avocate, tozala basi na ba domaine de sa vie. Pourquoi ne pas basi o déjà ba télémi ba se constituer en force pour que ba influencer base. Yo lelo za honorable na funa. Ce qui le ministère agent est utilisé compétence na yo pour na koluka ko approcher basi, ko expliquer basi, ko faire comprendre bango ces problématiques et ozala bien. Oui, maman Chantal, merci beaucoup pour la réponse. En attendant, deuxième invité, le 8 mars, et les cas qui lobby. Tout le monde a des activités à Kébélé, tout le monde a notamment activités officielles. Au Ezaki Esplanade, il y a Stade de Martyrs. Au Bassi, il y a représentation, il y a entreprise, il y a institution. Bazalaki, ministre après ça qui monaye, premier ministre à Lobaki, ONU Femmes et Lobaki. Et effectivement, quand on lobby, c'est la redondance. Donc, tous les gens chaque année, ils ont peut-être même pas évalué, mais 8 mars, c'est les cas de lobby, tous les qui sont dans le quartier, non, les cas non déni. Bon, maman, moni ezel kamba passe na mawa. D'abord, il faut pas la biso na 8 mars na aspect protocolaire. Balongo la biso na 8 mars na aspect moko, c'est comme si il suffit que la to sali moi aspect wana et si 8 mars et l'équipe aussi to gagner Paris. Et ce n'est pas ça. Il faut comprendre. Ba maman il faut ba que chaque année to le lanzalatin. Mais ba maman bazo boko la bato ba déjà na bomengo ba sali ba entreprise à côté bilamba le 8 mars. Ba opérateur économique ba comment gagner na bango mbongo. Et le mois journée à droit de femme comme une journée oyo ba opérateur économique mingi ezaka ba politicien ba oboma biso. Ba ngonde ba na ba entreprise ba ngonde ba sali ba maputa na Chine, ba ngonde bazo ya côté ka tozo ke nesu ko soma na mbongo matembela bana na pondu pour que ba ngomba ko masuba tambongo. Le port de panne eza ko valoriser culture eza mabete eza moyen de communication eza mabete mais est commis dangereux parce que il est comme essentiel. Moi si a commis le problème na c'est le pan focaliser sur le pan o abosani l'essentiel. Or ngai na émission de ko maman honorable to na kitaki lobby sur terrain na lobby faut na vivre ndenge ni basi bazo célébrer 8 mars. N'a constaté que Bassi et Belé a informé qu'il y a une journée de la femme, de droits de femme, il y a droit de femmes, mais journée de fête. Voilà. Pour la moitié. C'est ce que la plupart a Bassi Bazango. Donc, bon, bah, il y a une fête à ma maman. Mais maman fête à aux fêtes ni. Parce que, Ezani, te fandi, te solo, te réfléchir, te le non, nous pouvons célébrer les acquis déjà réalisés.
Comme ça, total, qu'est-ce qui reste à réaliser? Mais quels sont ces acquis? Ce qu'on lobby acquis, c'est parce que nous avons l'article 14. Mais tout ce qu'on fait, tant qu'on a les gars qui ont acquis l'article 14. La résolution 1327. Tout ce qu'on fait, tarango. Mais qu'est-ce qui a changé dans l'entretemps? Mais maman Chantal, na mondri au bangolo bababi babar les acquis plein. Na soko mawana plein babi bakati ba forme na babar. Na soko mawana. Na soko lobelana nous parce que tango batu batie na mutu, qu'ils aient journée de fête. Ils aient déjà musala. Oh, il faut changement ezala, il faut te marteler. Et puis na kati ya feti, comme batie na mutu za journée de fête, c'est que makambo ele kaka na feti nde salemi. Ozomona bana mikie, bazo kota na ba terrasse, na ba bar, bazo mela masanga, ba mineur. Bazo fana na ba bar tina X temps parce que c'est la journée de la femme, ba parents, ba tiki bana, ba kenye na bango pour la journée de la femme. Bah qui ne célébrer ce qui wapi. Maman Chantal, à qui la faute? Qui est responsable de ça? Est-ce c'est l'État? Est-ce c'est les parents? Ou bien bana bango moko? Finalement c'est qui est responsable de tout ça? Nani a salaki que perception ya journée wana ezala bongo? Pourquoi la femme congolaise pense que le 8 mars, il faut à l'ata, il faut à Bima, il faut qu'il y ait une barre, il faut à Langwa, tout ça là. Qu'est-ce qui a fait? Pour ceux qui t'ont posé bon diagnostic, c'est-à-dire tu as mis place sur sa problème et outils, c'est comme ça que tu as la solution. Pour vous, et outils wapi, pourquoi la femme perçoit cela comme ceci? Moi, si je percevoir en bon parce que d'abord, article 14, ils ont qui utilisé pour des femmes politiques. C'est aux zones de l'élection 2006. Politique, Moutou et BBC déjà compréhension, Yamakambia Bassi. Responsabilité, Moussou Souezali na ministère à genre. Responsabilité, Moussou Souezali na élite congolaise féminine. Et ça joue rôle nangote. Peu responsabilité à mon aîné. Et ça na moi si yé moko. Parce que moi si loko la maman, loko la femme, azali ko prendre conscience te, ya rôle oye azanango ya ko jouer pour le développement ya Congo. Donc il faudrait que moi si na niveau nyoso ya zali ayeba que j'ai un rôle à jouer. Parce que lelo toko changer baptême, toko sala nyoso, toko lata maputa, lobi balata ki maputa, ba fetaki, to la muki na tongo. La situation de la femme est tikali ndenge moko. Et surtout que c'est 8 mars, ils ont célébré dans le contexte que la femme à l'est du Congo a marginalisée, constamment violée, via le commis armé de guerre. Merci beaucoup, Maman Chantal. Merci pour la pertinence. Et la pertinence, il y a des propos. Merci beaucoup. On aura 2 femmes sur ce plateau. Tozana invité Nabiso Aoutoya. Maître Mimi, bonjour. Bonjour, Maman Christine. Bon mois de la femme, surtout au Bongo, la célébration en bas droit des femmes. Merci au Koutibiso, tous qui déjà en plein débat. Mais n'abi qu'ils ont un domaine nayo, ils en ont facile pour nayo aborder. Donc, tout le la thème oyo ils a retenu à niveau international, na thème ils a retenu au niveau national. Et puis, comment la femme congolaise perçoit ces thèmes ou bien ce jour. Est-ce que pour naïeza ola tiliputa au bini, au kebar, au langwe, au zoni nandaku, ou bien tier maquillage, ou bien la femme doit percevoir cela na façon moussou soumettre. Olobini yeb sabsona. Maman Christelle, merci mingi, merci vraiment na Congo Web Mobimba. Sango Mokondi, Israël Moutombo Bosso na politique. Merci pour l'invitation. Na pesi pembote na Maman Chantal, co-débattrice nanga ya lelo. Na lobi ete bitumba ya mwasi eza bitumba liputa te. Bitumba ya mwasi eza bitumba ya maquillage te. Bitumba ya mwasi ezali bitumba ya droit ya mwasi. Bato baya liboso na biso tokuti na kati ya lutango ya makambo basi tozana ba leader ba leader ya bitumbango parce que ngana yeko kutango batumoko babanda yango babandi yango na mokili mobimba to ebete journée internationale de la femme. Pourquoi ba komi ko célébrer journée internationale de la femme? Donc c'est une journée commémorative otozo kanisa bitumba mwasi auti wapi a komi wapi pe azoluka kende wapi. Donc ce sont 3 questions fondamentales o esengeli tomi tunaka tango na tango tanga na eko kota bitumba oyo
pona ba droit ya mwasi na kuti basi lokola ba Eve Bazaïba na kuti mama Marie Madeleine Kalala na kuti mama Marie-Ange Lukiana na kuti mama Pakasa mama Louise Mwange ba Rose Lutombo ba mama Gina Matalatala ba mama Evelyne Mbata ba Joséphine Messombombo ba mama Losenge Julienne, voilà, maman Julienne Losenge. Eza ba maman to kuti balakisi biso ba simbi biso na loboko ba coacher biso. Pour les longues so na commencé à débat entre autres, ce sont les femmes qui ont renforcé mes capacités. Exactement. Na ba capacité ngeza renforcée par les femmes. Na ko bosa na te muto asala ke ngana sala formation liboso na kutala na ba basi lokwa bazaïba otala na TV au vandi boye bazaïba pembeni dikangu pembeni Nathalie Misenga. En tout cas, ezalaki na cadre ya formation moko ya munene UNIFEM apesaka biso na époque wana nde na yaka kusala formation. Donc mes capacités ont été renforcées pour que ngai na yeba bitumba ona eko kota ya mwasi eza bitumba nini. Donc d'emblée vous comprendre que nazolo ba bitumba ya mwasi eza ya liputa te, ya maquillage te, ya ko vanda na bar te. Et ce qui vont se rendre compte il y a une évolution par rapport il y a bitumbango ya mwasi. Au début batu ba comme même dans l'école maternelle promotrice to promoteur asali cop naye azuba maputa latisi bana maternelle journée de... non c'est pas ça. Maintenant on a compris que il faut enseigner à cette fille qui est à l'école maternelle. J'ai ma petite fille princesse Akasia Kilula qui m'a posé la question, mamie, mais la journée de la femme c'était hier, hein? Pourquoi toi tu ne t'es pas habillée en panne? J'étais en pantacourt et en Lacoste. J'ai dit ma chérie, ce combat n'est pas ce que tu as mis là-bas. C'est le droit des femmes. Entre autres, le droit pour toi d'étudier. Le droit pour toi de travailler. Le droit d'avoir un salaire, mon qu'on a pas la mibali, opportunité mon Comme je parlais à une fillette de 4 ans. Oui, vous parce comprenez? que les spectateurs peuvent avoir la vous comprenez? Oui, c'est ça les droits des femmes. C'est ça le droit. Tozui, comment on peut dire, résultat, si je peux le dire, partout, dans tous les pays du monde, on a remarqué que pour le même poste, moi si na mobali aleki moi si na ba avantage. Et même sous tozo kansara eza na Congo te, même na ba États-Unis, même na France, bazo remarquer que maman Christelle, il continue à vous croyez que thème international ba retenango kaka pona ko retenir. Exactement. Mais ils ont déjà en fait ils font les bilans. Il y a ba avancé au ezo salama na bamboka parmi ba pays au bazali na kati ya monde, et puis après ils vont comprendre quel est le thème que nous pouvons faire sortir pour telle année, thème international. Et les Congo aussi, il y a un thème national qui s'adapte aussi na makambo ya biso eza na mboka. Donc je disais que un droit n'est qu'un droit lorsqu'on sait d'abord que c'est un droit et lorsqu'on sait le défendre. Voilà pourquoi nous aujourd'hui, la Ligue des femmes congolaises pour les élections, notre association qui regroupe les femmes de la majorité de l'opposition de la société civile, nous avons dit que une femme en politique, la politique la change. Mais maître, pardon. Mais je termine d'abord cette phrase. Je prends cette phrase. Je prends. Nazu phrase na wana. Parce que tozaki na maman Chantal Tobanda déjà débat pour na répéter pour bateau peut-être landa kité. Tant to conceva qui plateau o nande ko sango tolinga ki to la kisa ba femme mususu. Tant sango ko tebisinga bi to benga maman Chantal bi te sango bango déjà ba pouvoir. To luka basi o ya sika o bazo ka soni o bazo banga ko leka na TV. Mais malheureusement to moni pasi ba boyi ba mususu bazo banga. Mais maman Chantal, non maman Chantal, beaucoup de femmes vous accusent. C'est la même question pour maître Mimi. Beaucoup de femmes vous accusent. Bino basioyo. Beaucoup mi na moi conformisme mais déjà boyebi moi ndambu que bino nde bozo sala ke baninga ba avancer te maman Chantal yo yebi sanga non au format combien na partie na bino oza communicatrice nga chaque jour na mona ko na ba plateau à télévision maître Mimi Kutu kolobate na mona ke ba plateau à télévision yebi sanga na MLP yo format combien de femmes pour le loso yo zate ba ya koloba na place na ndenge yo salaka et maman Chantal yebisanga na SID yozo formé combien de basi pour bazo accuser bino na kimunte mamabe. OK, merci beaucoup. Narobando lobake SID c'est en partie des valeurs.
tous na 13 valeurs na décidé au mwana nyonso aza na école à président Faïlou et sengeli azala nango. Na ko cité nanu kaka l'amour. Maman Chantal. L'amour mieux formé parce que ngai nazali chargé à communication. Na secteur na ngai nazali na équipe décidé comme. Et dans cette équipe décidée comme la majorité ce sont de femmes. Et ce sont de femmes qui sont en ligne dans les réseaux sociaux, qui sont même à niveau, il y a médias. Merci Maman Chantal, tu as eu réponse. Les femmes sont là. Si vous avez une page Facebook, Nangai Chantal Moboni, na publié Basi Oyo, Bazo Sala Musala. Merci Maman Chantal, félicitations à vous, Maître Mimi. Au format combien bazali to bazate na MLP baza na lobby boye Maman Christelle omoni MLP eza partout et biko communiquer premièrement tozu chance à koyeba ko communiquer parce que président Nabiso a un bon communicateur et un grand communicateur et na MLP tozu formation na yemoko héros vivant Franck Diongo et ngai na MLP na eko initier programme nazo ba bien programme il y a communication il y a partie na kati ya programme oyebi que dans un programme il y a beaucoup de projets naza na ba projet o ezali na kati ya programme wana eza entre autres programme il y a formation il y a ba communicateur il y a partie et na kati wana ya MLP ba mama Nana ba mama Pauline Mukuna ngana olo ba réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux mutu nyonso akoma na yeko commander nga lengi. Mais donner la ligne et le message que doit contenir une communication, c'est ça le but, il y a notre formation. Okay, donc, j'aide la classe montante. Nga na OCD poste pour nga pe ba kocha inga ya naza na obligation ya otombola ba vérifier Maman Mimi oyebi naza journaliste na ko fouiner Christelle Maman Chantal on habitumba moi ça la mobiliser na ko fouiner na okene kotala na okeko tuna soki bo formaka ou pas parce que yo so auto so sala soki relève ezate c'est nul à rien c'est nul il faut former les femmes. Donc to passer na deuxième partie na émission il y a émission Maman Nana Lobamkie Maman Chantal tozo zonga tozo kaka tozo zo vidéo moko parce que to passer na deuxième partie il y a émission na biso quand même so tozu basi o bayebi politique boye to ko fandara te to lobi makamo ba femme oui tozu ezaki important o pezaki important te to améliorer ango mena o nyo so balobi eloko mutu ya makasi tozo zo vidéo moko o permettre biso to le ka deuxième partie émission to lobela ba mandataire public FCC na cash boyebi bo lobate pour kabola ba lobelo ote toyo e bananu eza nini finalement mais na sengi vidéo oyo ya ba balayeur ba ndeko na biso oyo ba kombaki tant biso to la pongi oyo bazolongola poso bitabe tant biso tozo boaka mais basali musala na pendant autant de mois et lelo bazola la libanda à la belle étoile parce que l'état est boyi kopé sa bango mbongo na bango eza violation grave il y a droit de l'homme mais non c'est pas non bolanda non image wana après on va rentrer sur ce plateau pour continuer notre débat 52 ans obandai ko sala musalo malamu baza kofuta mbongo na yo ozape na bana. Alors si go baza ofuta yo te mokonzi ya mboka zo yoka yo ba congolais nos bazo yoka yo pesa message mongo na mokonzi ya mboka na pasi yo za komona ndenge bandeko na bino baza okufa. Merci pour la liloboke singa papa. Musala oyo leto bandaki na tanga matata poni en 2012. Tozalaka na pasité matata poni bandeko kofuta biso bien. Ata soki tosala retard ya 3 mois au moins na bimisi 2 mois bala mo. Tozimbong. Na bonne année pas so fêter na biso elongo le 25 décembre na Noël tozo fêter biso na ye pas ko pesa biso mbongo ya bonne fête ya bonne année à part salaire pas à part. Tozalaka na biso bien. Ole matata poni ayeko kende bayeko cha badibanga ayeko sala biso na janvier, février, mars ya 2017. Atikala ko futa biso te. Janvier tina mars atikala ko futa biso. Nde pas signé sur banda. E banda kawana. Ayeko bayeko longola ye bayeko cha Brino. Le ba che Brino la ka ko futa biso nyongo ya badibanga. E koma na tura futa biso sanja na ye bayeko longola biso ba memi biso na finance. Na finance to komi kuna toyeko sala 5 mois a futa biso te. Na 5 mois wana nde be payeme banda kiwana. Babandi ko pesa biso siko toyeko déclarer on pesa biso 1 mois. Tina ndenge
papa Félix aye kokota ntango papa Félix akoti wana nde ye kokoma plipi baofuta biso te bachef na biso na babiro kuna kaka tokendeki réunion bosala mosala bakofuta bino biso wana tozokoba kaka na mosala ya pasi ya moi papa musala ya pasi ya moi kanisa moi ndenge ezangolo bandaki musala banda 6h moi nyonso na nzoto musala ya risque ebele bakufi na baaksida na musala oyo ebele batikali bainfirme na musala oyo mbongo na bino sikoyo tozomona baofuta biso te toyokozwa décision kaka mpona ya kabine ya sika tokoma kuna tokende kodeklaré wana isi baexplike na minute bozoluka nini ka mbongo na minute oyo papa tosali 4 mois tolala libanda tolala libanda na primatira tozolala zela olingi bapesa bino nde mbongo nde tozala na besoin ya mbongo. Très bien. Parce que soki bango abomi musala na biso ya ONG batika na kini bopeto na bango batika la na bango akomi ko ambuye biso na kini bopeto on diente biso to zabata kini bopeto to déclarer mbongo ne bafuta biso te zela ba libérer biso nde muto na lobi boy yo monique bato wana baza ko privilégier kini bopeto oya bino nde baningi kofuta bino te kambo ngwana alors mokonzi mboka zolanda yo ba congolais pe bazolanda zwa makasi loba ata mukeme loba olingi basala nini ko beta liso lisolo te poesi ba yo ki makambo olingi bafuta biso mbongo na biso bafuta biso to koma ba fazer ba binisa biso na bandako tozolala libanda nde toza na besoin bapesa biso ka mbongo na biso. Très bien. Toza ba journalier jamais yara aussi lisa yara aussi lisa papa na mbuka nini pays nini zaka journalier babombele mbongo pendant 10 mois oyo ka ya Congo tokomona bosko tokoma bakuluna na mutoki na ngai omoni bona katani na lina katala lukolo asala tout obondeli président tolalaki liboso ya porte na ye tofuka mini ye na Kabila na ma Olivier baokela biso mawa tozana ba mama ya mikolo tozana bana babengani biso na bandako asunga biso mutoki na biso bafuta biso soki ngubila alingi azwa biso akozwa biso ava tosala mosala na ye bafuta biso nde salaire ya mutoki na biso. Très bien, merci beaucoup. Oui ndeko papa ya kanana yo tokosilisa na yo te hein? Oui papa. Merci wow, c'est ba image bino boyo ka ba image eza éloquente ezoloba maître Mimi nayebi que parmi ba image où se retrouver au moni lemsuba papa ba maman na o banda okomba na sia moyi o lelombo na bango pona kopesa bango mbongo na bango il faut ba sala ba émission il faut ba ye pasango il faut ba luka honorable Christelle il faut mais pona ozo bona musala ezaki facile ba salipe ba prester siko pona opesa bango mbongo na bango et comme ko olala liboso a ndako président ko kende pas premier ministre abi yete abwakeli ministre finance abi yepete enzo rende premier ministre atinda kité et batouana je vous apprends que ba komi déjà ko kufa siko eloko ezo lekelanga soki ka okufi ba bimiseli mbongo nao nazo comprendre c'est quoi le problème maître Mimi pesa non moi 1 minute avant to le canatem na biso moi point de vue non 1 minute naina loba que gouverner c'est prévoir et j'ai à ping pong ilunkamba ministre à finance ilunkamba ministre à finance ping pong waneza ko faire avancer république T. Je crois que le premier ministre doit s'assumer en vertu du principe il y a continuité à l'état le premier ministre a solo là na baibazo komisa mboka na biso bopeto parce que même dans musalo bazo ça il y a aussi à redire ça il faut le dire aussi mais ils ont travaillé l'ouvrier mérite son salaire c'est un droit pour eux de revendiquer qu'il soit payé ba benga bango ba futa bango mbongo na bango baza ba père de famille baza ba responsable il faut pas confondre kin bopeto na musala o bango bazwaki et puis barrière wane uti depuis matata ponyo ekiti badibanga ekiti tibala et yesu kona ilunkamba quelle responsabilité d'un gouvernement. Maman Chantal to qui crie à désespoir ba comme to sangisa babi na président Kabila na maman Olive na président Tshisekedi bango nyonso ba sangisi bango babi po basaka na posa solution likam na bango lobi ni maman Chantal en 1 minute hein. Namboka o batu ba otia 15 millions na poche. Namboka batu ba oza 200 millions. Namboka batu ba olia ba 70 millions ba 1000 écoles par an. Namboka batu ba za ko mbongo responsabilité exacte.
na mboka boye moto akotambola azosakana na $. O bomo na étranger na conseil akobamba bato $. Masse salariale ya bato wana nyonso esa combien? O mboke koyi kozanga kofuta bango. Yango wana eyande lisolo. Moi et mon équilibre d'abord et un peuple d'abord te. Na lingina bakna rectifier loko moko na lobaki formation tozo sala na au niveau ya parti na biso to pesa la ligne à parti idéologie to former pour bato bazo abatique communicationnel et puis ba se lancer. Et ça comme na réseau. Oui, tu comprends qui merci beaucoup maman Chantal to les kana deuxième partie émission na biso to ba qui to dédié donc na ba mandataire public bomoni FCC cash bango so ba kabola ba lobate ba ça concentré ba finga na sous-souté to éviter ceux qui bon nager to bon nager te ba concentré maître Mimi avant non yom to fongola débat. Mais avant de faire le débat, maître Mimi Azana cache toi dans la mouka na yeba. Non. MLP. MLP. Mouvement Lumbi c'est progressiste. MLP et Kamami na mwana mboka l'héros vivant Franck Diongo. To se retira ka na élection. Donc ma kama élection bazo ndongwana wana biso to ana kati. Et cache la mouka. Nazo kende mama. Ngala za mathématicien te 1 + 1 = 2. OK, merci. Et donc to kondongwana bazo ndongwana FCC cache biso tolobaki démocratie na dictature basangisa yango te so sangisi yango ekokoya na crash donc elingolo batoza ni du cash ni du FCC non de la mouka toza pe na la mouka te toza nulle part toza na plateforme moko to biso to kumba melo bato wana bango toza te biso to longwaki na ba élection ba batikala na ba élection bazo ndongwana na problème na bango la mouka lobi yaza na président élu Kacha lobby yaza na effectivité à pouvoir. FCC lobby ngala za majorité parlementaire. Biso donc pour le moment bozani tiba indépendant. Biso to dépendre na mututé. Yangwa nozo mona ba ligne na biso ya MLP tozo dépendre na mututé. Soki la muka sali malam to lobby la mouka là tu as bien fait. Soki la mouka sali ma bête au lobby non, ça ne peut pas passer. Président de la République a sali boye to lobby oui. Soko sali ma bête au lobby budget wana ya 7 milliards ya ba congolais te. To lobby mabunda tu ne peux pas parler comme ça d'un chef de l'État. On est là pour des valeurs et des principes. Mais curieusement, maître Mimi, tu as remarqué plus dire il y a président, on dirait côté la mini président en fonction, on dirait mais papa Félix Tshisekedi nous a bénéficié pour il y a eu un moment ndongwana qui net na assemblée nationale la présidente ya assemblée mama bundo tangi kombo tout le monde qui vraiment président qui au fond a sali ba mission pour défendre président Félix. Il n'a pas défendu. Non. Maman Christelle, on ne défend pas le président Félix Tshisekedi. On doit bâtir les Congos sur des valeurs. Valeur, c'est un ancien député, c'est un co-rédacteur de la Constitution. Azalaki Nassan City, les MLP signataires de l'accord global et inclusif. Quand vous parlez de Banyamouleng, vous voulez mettre ça sur le dos d'une personne. Au moment où à cette époque, la Mouzitou et les Palou étaient à San City, et UDPS, Bazaïba, pour le compte de l'UDPS était là. MLP lui-même, Franck Diongo était là. Quand il dit la vérité que j'ai signé, quand il dit que UDPS avait signé, quand il dit que les MLC Jean-Pierre Bemba avait signé, on a les devoirs de vérité. On ne peut pas conduire un peuple en mentant tout moment au peuple. On doit baser notre lutte sur des valeurs et sur des principes. Merci et beaucoup, nous ne luttons pas contre une personne, mais contre un système. Est-ce que le système, que voulons-nous du système? Nous voulons que le système change. C'est quel système, maître? C'est le système que Kabila a laissé ou bien le système que Kabila partage maintenant avec Félix? Parce que Félix, tu sais qu'il fait partie du système actuellement. C'est quel système, maître? Christelle, nous sommes des politiques et puis on doit orienter. Le peuple a besoin d'une orientation. Les systèmes politiques, les systèmes de gouvernance, nous voulons qu'il y ait un changement. Nous voulons que le pays soit dirigé sur base des valeurs et des principes. Là, je crois que tout le monde est d'accord. Maintenant, la méthodologie qui va nous amener pour que nous arrivions à un état de droit, c'est ce que nous sommes en train de mettre en place. Et nous contribuons, les MLP est en train de contribuer pour que cela soit mis en place. Vous êtes député, vous savez ce qui se passe au Parlement. Et vous savez la limite du Parlement par rapport à l'institution président de la République. Un jour, Christelle, je te vois toujours quand tu fais tes jeux.
jusqu'au sommet. Jusqu'au sommet, quel sommet? Si tu arrives au sommet, donc toi, quand tu seras au sommet, nous venons encore pour... Non, mettons les bases, mettons les principes pour que ça modératrice, il y a talk show Nabino, mais je voudrais quand même avoir votre point de vue. Point de vue à MLP par rapport au mandataire public. Maître, en tout cas, j'avoue que je n'ai pas compris. J'ai compris que vous n'avez pas, mais tendance n'est-il? Moi, Mini, président de la République. Maître, s'il vous plaît, je vous pose la question. Ouais. Quel est votre point de vue par rapport à un mandataire public? Tomoni, FCC, Nakash, Bafandi, Kimia, tant ou bazo kabola ba poste, alors qu'avant c'était beaucoup nager, beaucoup kende. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le domaine n'est pas mandataire public, il faut la politiser? Ça veut dire que pour la mandataire public, il faut la kaka na FCC ou bien na cash, alors qu'il y a des gens qui ont carrière dans l'entreprise, ils ont comme politique, état des droits en haut, tozo luka mettre au lobby, to comme la façon, on a point de vue na binezande. Maman Christelle, et quoi le boson on a regretté que au moni régime où tu koleko ya kabilo yo, au kenena oseso moni au PPRD OCC. Au kokende na Sonas, PPRD Sonas. Jusqu'à présent, Ezali. On a eu jusqu'à présent, dans l'entreprise publique, Ezali. Or, entreprise publique, Ezali place au bakoya na coloration politique na bangote. Il y a des enfants maison, vandi pe bazo ko s'attendre un jour na renforcer ba capacité na ba kisamayele, azape na ba projet pour booster l'entreprise. Question fondamentale. Doit-on continuer dans système, il y a partage, il y a gâteau au niveau des entreprises publiques? D'emblée, je te dirais, le MLP n'est pas de cet avis-là. Okay. Les MLP, qu'est-ce qu'il veut? Prenez une personne qui a une capacité managériale, qu'il soit de cette entreprise ou qu'il ne soit pas de cette entreprise, mais qui a la capacité, qui a une vision. Parce que lorsque vous n'avez pas une vision, vous voulez avoir un poste pour le plaisir de l'avoir, sans avoir un programme, une vision pour cette entreprise. Regardez une entreprise comme la DGI. Il y a beaucoup à faire à la DGI. Merci beaucoup, maître. On a saisi. Merci, maître. Merci beaucoup. Maman Chantal, Boni président. Président en France, en États-Unis, président Fayulu. Merci, président Fayulu Aza très bien. Aza qui en France, c'est que Aza déjà na niveau des États-Unis d'Amérique. Mais président Zobimatro, est-ce que vérité des urnes en auto Zelanka Libanda ou bien Awanakati, président enfant d'atteint à les États-Unis, vérité des urnes Kaka? Président Osala Moussala, président Zobunda, parce que c'est le seul commandant du peuple Otozane Lelo, le président élu légitimement élu par le peuple au Moutounio soyez biango ata pour na intérêt politique ou bien peut-être ba mosusu pour na made soit ba na ekendete ba ko loba autrement mais conscience ba ki makangote président Zabien il faut abima akenda ki na France parce que oyebi ki atanga ki na institut supérieur à gestion ba benga ki na France parce qu'il fallait ça la cours moko doing business ndi akendaki kosala yango po akabama mayele na ba génération future. Et à part wana aza na ba dîner conférence azo sa na États-Unis aza invité à sala yango pe après wana azali pe na moi ba contact mususu fazwa parce que il faut jeunesse na biso ezwa ba vraie valeur et puis vraie connaissance pour maman Chantal ba mandataire public Balobi, Tozo Kabola, 65% pour la FCC, 35% pour la cash. Bon, là, les nombres d'ailleurs, ça nous importe peu. Mais Biso Tozo Tuna Kaka, est-ce que l'entreprise publique est obligée, est à la prise en otage par les politiques? Point de vue Nayo et Zandengini. Par rapport au point de vue Nayo, et puis pose à porte-parole, il y a SID, point de vue Nayo et Zandengini. Ok, na obandanan koloba, kolandi samandenge Nayo ki maman Mimi Azoloba. Bango bazana bango na libanda bazotala bazani na cash ni na lamuka ni na FCC bazotala na ebike ndeko Frank Diongo azali penza soldat oyo penza abundi penza tumboyo pona koluka changement ya solo na mboka. Alors balongwa ki na processus pour être balobaki ezaki corrompu mais
tous constater que bazo soutenir fruit à processus corrompu. Et ça un peu moins dengue msusu. Et maître Mimi, baza ba indépendant. Donc dans ce pays, il y a un président de la République. Excusez-moi, maman. Les pays dirigés par le président de la République. Votre temps de parler. Je pense que le but de poste à peuple, qu'est-ce que la cible ma valeur. Sur le plan, je comprends aux juristes, sur le plan, il y a l'égalité, le but nous avons un président. Mais la légitimité vient du peuple. Et ça président autopona quitté. Donc voilà ligne na biso pour défendre en tina souka. Na constaté que un processus corrompu donne un fruit. Mais quand on soutient le fruit, pourquoi pexer batba qui est une élection? Pour ma mandataire apparemment Chantal comme si ne pas par rapport à ça la question non j'ai le droit de répondre. Vous avez eu le temps de parler, d'expliquer votre indépendance parce que le Bible peut sa valeur. J'ai aussi le droit, comme c'est le droit de femme, d'expliquer que je suis du côté des valeurs, il y a vérité des yeux. Alors, il y a un lobby. Par rapport à ma mandataire public, c'est déplorable, mais c'est la continuité. 18 ans, Yandiro Kabila, peuple a sanctionné qui a boya Kiango. Le lot au monde que critères pour la mandataire public, ezali compétence T. Capacité managériale T, compétence T, eza profil T. Mais eza entre guillemets, bateau bazali, bajaloliste, ou bien bazali d'accord ya ko porter tina souka, anti-valeur mokoboy. Parce que moi je ne peux pas comprendre que Lelo, bateau bazali 18 ans au pouvoir, babomi Jekami, babomi Niba, babomi Onatra, babomi entreprise nyonso, batu national basali plus de 50 mois impayés. Batu bazole la partout entreprise à l'été. Si maître, vous aurez tout le temps. Non, vous avez le temps de parler, maman. Je regarde maman Chantal, pas de problème. Oh là là, je ne peux pas comprendre que Batouana ou Balaxi incompétence na bango, basa le majorité à entreprise publique. Ba état d'entreprise on a mes andengeni. Ba kopesa nini na peuple. Peuple sengeli ayeba que tozane le kwa kozela wana te. Donc ba yende ko achever ba entreprise wana ba somba ba action et comme ba nouveau riche ba politicien. Merci maman Chantal pour comprendre. Maître Mimi, dès qu'on revient, ça sera votre tour. Yum tozong na vidéo oyo. Mais avant ça, tozo senga vidéo moko bana nyonso a Kinshasa, ba ebi cimetière o ezalaki na Sayo, hein, na Sayo cimetière à Kasavubu, ba robenga cimetière à Kasavubu. Et depuis un temps bomona ki ba commencer la bilanga na mais bato ba le kana mikolo ba mona que vers 2h 4h batumo bayaka ba clôturer ba kei. Alors na ebi ki bozo ba plus ample précision lobby na papa Sangoye moko concernant vidéo totala. Mais ce qu'il y a à retenir dedans boye ba ke tantôt place wana ba libanais ba somba na 2017, tantôt place wana ba chinois ba lingiango. Donc et ba chinois et ba libanais ba limba tonga sur mikuwa ya ba koko na biso bolanda élément associé à moi bilangue bané na 1995 na 1995 ndebo bandaki yango esika obino bozaliao boyibi kezalaka cimetière na kala papa toyebi nyonso za silezaki cimetière toyebaki nyonso bokomaki awa ndenge nini na lisolo eza boye tant tobandaki awa tobandaki liboso na balabala ntango Mobutu alobaki président Mobutu alobaki ke restitution le manche ntango alobaki restitution le manche nde alobaki basala salongo awa bakata makambo nyonso tu nde tokataka awa na libanda kaka wana bino moko wana biso moko nde tokotaki gouverneur Kabaïdi le aye alobi te ba mama ukota na kati kuna bo banda kosala ka po kimia zala awa po zamba ezalaki ya makasi moko lekela kite nde to banda kokata malembe banda kosala bilanga ba mama banda kosala bilanga biso pe te kokuta ba obe awa to continue. Très bien. Alors ndenge boye kokoba epusani mikolo ebele na kati ya bilanga awa nde ozana ba mama bozaka peu près combien? Ah, toza à peu près 650. 650 mama ba oba sala ka bilanga awa. Na mibali pe baza ko sala. Alors bilanga awa. Bambula nyonso eleki.
Est-ce que l'État a mokolo moko depuis beaucoup de temps na Kabaïd mokolo moko l'État a déjà koyebi sabino bolongwa nakala mikolo était nakala c'est ça nakala tito comme l'État na ndayo kolongola biso até aya ka obuka ka bato basomba kaka awa mais biso batabilanga na déranger biso te tolongwa awa depuis boye awa bato basombi bato bameki ko somba awa et si salami mbalaboni bato bayebo asombi bato bayebo asombi combien de fois déjà 6 fois 6 fois déjà nde bato komekana bazo ya kosomba babuki basomba biso tikala kaka awa bato bayaka kosomba balobi ke bango nde bato basombi bapesaka bino bato bozosala bilanga mosolo po bolongwa to balobaka na monoko bolongwa biso tosombi awa ndako bomba te tomona kaka Shoprat mdaya kaka awa wana babuka ka bango batandako bapesa biso 100 francs mo côté Shoprat kam mdaya ka solaka likolo ba mama ba se trouvaka te yaki na bato bazwaka te mo même pas $1 na mama moko yango wana l'état pa monaka ke eza pe ndinga logique te ne bazwaka mabele oyo ayaki abuka ki ba mama ba vanda kaka awa alors sikoyo lokola lelo bino bobenga ipona lisolo moko tozwa makamula ite pasi na bino lelo ndenge bino benginga boye lelo toza na mois de mars surtout eloko yango nde salinga pasi nga bina sanza ba mama mwasi bakoko sakana ete mwasi aza moto alokumu basi nde bakendai kotala balobi Yesu azali so na nkunda te ba mama basakana na bango te soko lingo pambwama secret ya biso ba africain toyebi kangama na mama soko za na mama nzela ezofungwa eloko na bino pasi ezani ndenge bobenga bolikambo ezani likambo ezali na minute oyo na so moni batolo wana wana batolo wana to moni kaka po biso ministre provincial agriculture ndapesa biso mikanda abimba mambo vana nanu awa ti leta wana koza mokano alongola bino awa bon to moni kala mbala moko batolo bandi ko beta mawana to tu na o Safricom yes Africa mango ko ya ndenge na solo a solo nga leta wana te apesa biso mikanda po to vanda awa bongo siko to kele ndenge nini e komi o mukanda nini o mukanda ministre agriculture ndapesa biso to vanda awa okay okay kwa kebisa ki albina burgomestre boy ba mama bazali wata 1 cm ko longwa te sans que ngana yeba c'est problème ezali faut ebisa ka burgomestre on te kene pas burgomestre makamezo le cas burgomestre pa ya tali alibi makamezo le cas so comprendre te boya na mikanda po ba mama batika ki bango kuna pour burgomestre ayeba ki mabeleza na bato wana siko bino boye bozo tonga to so comprendre te boya na mikanda po to yeba so ki ndeni zo lekela awa mbala mo babandi ko benganga okene ke so conservateur mo ga ye azo lukayo bo no négocier mo nga bingala sa kono mabele te ndo bakomi ko benga yo bakomi ko benga ba peso kanyaka po yo sundola ba mama ozo mbongo na ndenge na yo ngala lobi te burgomestre aza kuna. Merci. Ndeka na bisibino donc besoin plus ample précision lobby na papa sango mais c'est choquant maître Mimi mboke kei mboke kei ba place nyonso ba libanais ba chinois to moni ku place Pelustor ezalaki Pelustor ezaki le wa représentation et économie fierté na biso melo to moni libanais a déposer o ya pour non laksabino vraiment que na zu esika maître à part makambo baki oloba loba no makambo non ya Maman Christelle, oyebi nde na MLP tolobaka moto abomi Congo lokola Kabila zate moto abomi Congo lokola Kabila zate totalika ba mama oyote ya cimetière à Kasavubu. Est-ce que oyebi ke bandal na pépinière place batongi oasis lelo mundele tango asali bandalungu amoni ke zanda kwa mike ya ba pigeon alobi na tela bango awa moi esiko zambo amuke oyo bazwaka mupepe po permettre bango balala na bandako wana mais lelo batonga oasis eza ya l'état congolais Shoprite batongi wana eza ya l'état congolais na leki wana ndeko soko tali lelo respect nini yango toza nango na ba mort ya Congo il y a beaucoup des atteintes au respect du mort kobuka tombo c'est une infraction. Et bongo yo procureur général Moussale Zaka oyoka Mimi Angela leka ki a lobby contre Kabila oyo okangiye et puis Moussa lobby boye oye kozwaye ce sont les atteintes c'est mon sujet Souka o Mamanda wana c'était en 1987 donc 50 ans
eza sujet na ngai ya travail, il y a deux troisième graduat. Les atteintes au respect dû aux morts en République démocratique du Congo, cas de Kinshasa. Je l'ai traité moi, na faculté de droit à l'université à Kinshasa. Sujet na ngai ya troisième graduat. Donc, kozwa kaka tombo wana moni kwa wana, kokwa isango kaka, c'est une infraction, on doit t'arrêter. Parce que tu as porté atteinte na droit na respect autozo pesa na baïba kufa baïba biso ba précédé biso et j'ajoute l'élément au utikoloba dernier mouto bakunda na cimetière wana ça date de quand 1987 mais quel est le rôle de l'État congolais? C'est de réguler et justice yango toloba tout moment que c'est la justice qui élève une nation tant que justice na biso et kozanango ka justice oyo ya 2 poids 2 mesures muto azana pouvoir soka ye abu kataba nzeto onyoso babuki et à rendre compte na mutu te la redevabilité yango na moni ML Pazolo bake biso tozo continuer bitumba o eza bitumba sur des valeurs et sur la vérité mais pas la vérité des urnes nous ne parlons pas de la vérité des urnes c'est bon. Nous ne parlons pas de la vérité des urnes dans notre combat, nous parlons de la vérité. Parce que la vérité des urnes suppose, lorsqu'on proclame une élection et qu'on dit la CENI a proclamé et que tu sais que toi tu es élu, tu sais que la Cour constitutionnelle là, c'est la Cour constitutionnelle de Kabila, tu es allé là-bas. Nous avons la jurisprudence. Papa Tshisekedi avait été élu. Lorsqu'il a senti que la Cour suprême ne l'avait pas la CENI de l'époque ne l'avait pas proclamé, il avait proclamé Kabila, il a dit je ne vais pas aller à la Cour suprême parce que c'est la Cour de Kabila. Maintenant du point de vue légal, vous êtes allé là-bas, vous n'avez pas eu gain de cause. Est-ce qu'on doit continuer sur la vérité des îles? Non, on doit chercher maintenant l'impérium. Parce que le président Martin Fayulu n'a pas l'impérium. Il n'est pas président de la République. Ce n'est pas lui qui engage les Congo. Lui-même a adressé une lettre pour demander la réforme. Il a adressé à qui? Il a adressé à quelqu'un. Point de vue naïo, tout point de vue à MLP. MLP, vous avez pensé bongo? Je suis le porte-parole du MLP. Lorsque Maman Chantal dit que nous soutenons les fruits, il y a corruption d'après il y a on a expliqué tout. Combat vérité des urnes. Ce sont des principes du combat. Ce sont des principes du combat. Nous sommes dans un parti du combat. Depuis quelle année nous sommes dans ce parti du combat? Nous connaissons les principes du combat. Nous connaissons les valeurs du combat. Voilà pourquoi j'ai dit à Maman Chantal, n'allons pas dans ce sens-là parce qu'aujourd'hui nous avons des résistants. Nous avons des résistants aujourd'hui. Ce qu'eux devaient réclamer, c'est l'impérium. Ils sont en train de réclamer l'impérium parce que pour décider, c'est le président Martin qui a été élu. Mais il n'a pas l'impérium. Ok, merci beaucoup. Il n'a pas l'impérium. Maman Chantal, tu comprendre au Lobaki que MLP baza en position parce que baza conscienté, il fallait ba Lobaki fouiller un processus et ça fouiller ma bé. Maman maître Mimi à répondre ok, vérité des urnes. Donc tu sais comprendre que position MLP zaboué, position SID zaboué. Mais Maman Chantal, s'il vous plaît, na lingi vraiment tozonga moi commentaire par rapport à l'image autour tala. Mais bien que réponse aux c'est maître Mimi, mais surtout l'angle il y a ba étranger au bazo zoa. Partout, batik, partout. Est-ce que vous avez balkanisation? C'est ça la Kinshasa. Vous avez la balkanisation, c'est ça la Est, mais oyo, ba chinois, na ba libanais, bazo wele là, ma belle, où est-ce qui cimetière là-bas? Où est-ce que cimetière là-bas qu'on a biso? Olobini Maman Chantal. Oui, merci. Ezaka tozo zonga, na toza sous occupation. Sous occupation parce que si tozo magande toza na Kalina. Ba flamand, c'est ba mindele bazala ba congolais ba okotate. Pozo mo la banda kunyoso. Kaka bango ba osomba ba chinois ba libanais bisika nyoso. Donc l'état congolais est même incapable azana siko ya ko sala loko moko boye etika la pour l'intérêt national. Aza incapable. Mais ce qui trouve le bela makambi ya ba mort wana. Bazo salango eza à 200 parce que les locaux ezo futa bien. Tellement zaleleki na mboka passe ezakopo ezofuta bien ezali ba cimetière yango moni ba komosa biso ba cimetière ebele privé ya bango ba politicien na ba morgue po ba to futa ba mbongo bazo kufa ebele yango cimetière ezo marché po ba yango comme vrai comme et pourtant ceux qui ont fait la recherche comme moi na Accra na Ghana ils ont une entreprise moi ça ba cercueil
bazali ko revendiquer que ba oteka sous mingi te faut l'état subventionner bango ce qui te ba ucha bat na congé technique mais na Congo ba konzi bango moko ba osala ba cimetière na ba morgue yango ozo comprendre respect na mort ezate respect na texte légal ezate. Donc 50 ans que tu coquité pour la que place wana ezali sous cimetière et même s'il faut zonga sous cimetière est-ce qu'il faut qu'à expatrier bazwango mais na kotika ba imboka boete ndeko Christelle na minute na ngai nazo sisa kaka maman soko luko répondre nazo répondre ete nazo pesa peuple ayeba peuple fa ebake papa Etienne personnam akendaka cour te yemboko matindaka batu na cour il faut batu ba yebango lelo toko ko sa peuple te yami balé la vérité des urnes c'est le respect du choix de l'électeur tout court ya monde to lingi to asseoir na ba valeur to sengi réforme pour que tozoma ba élection anticipée mais au sengi réforme pas nani tokende na ba élection anticipée maman za journaliste était nazo poser na tiko tana maloba sengi réforme pas nani peuple a eu besoin de sortir de crise pour expliquer yango vérité même zamba bible nazo chiter parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Ce que vous avez kabango koloba, toza na position te. Mais tant que vous avez kabango koloba, vous avez position na bango. Merci maman. Donc tant que ça politique, la qui ça peuple position. Merci maman Chantal. Maître Mimi, le peuple a vomir bino. Toza ni chaud ni froid. Le peuple ne peut pas vomir les héros vivants. Franck Diongo Songandila, Molangia Pembe. Yenga olaksanzela te. A Songandila, zolaksanzela prophète politique. Abimi na boloko Félix Abimisi apesi grâce alobi cash na FCC mariage on est koko zalate parce que ça porteur de germes de crash c'est Franck Diongo qui l'a dit Abandi Félix maître on est ta personnalité heureusement non kill ta personnalité heureusement constaté ngo maman Christelle kill ta personnalité parce que n'entendu comme Franck Diongo bon maître Mimi Angèle allez quand on a ma plateau ayebi sarabino ke yo aussi la Kabila FCC Félix parce que la coalition FCC cache basango balobi ezali occulte c'est la maman Chantal maman Christelle MLP à la kisaka position c'est connu de tous les Congolais et le monde international laissé alobi basali plan ya sortie des crises ba soumettre ngwe panani atanga kaka dialogue kokendaki na adi na résolution ya dit avec bato ndaki na Félix biso to soumettre pas Félix te Félix azali légitimement élu te to soumettre yo finga Kabila tika Félix il azali candidat akendaki élection de poani comment go soutenir fruit ya corruption maman Chantal yoka maître Mimi oh là là nengna loba ça très important loko abolo banga mona zo conclure pour na bino donc ngamo na ngatana nga parole Mimi c'est là maître Mimi non maman Christelle s'il vous plaît c'était mon droit de répondre nous sommes sur le droit des femmes au répondre Rango tu as répondu moi aussi ça demandait que je puisse répondre j'ai dit ceci on ne peut pas tromper le peuple moi je comprends non je comprends que barofin à Kabila parce que Kabila ndakangaki ndeko Franck Diongo c'est normal bafinga mais quand on soutenir Félix maman coalition maman Christelle maman promettre nga koloba lisute promettre nga maman Christelle nalingi na aider ona te ko aider nga ite nazanga na maloba misato na ngina loba maloba misato to premièrement bitumba MLP za ya ofinga te maman Chantal je suis désolé maman c'est maman Christelle émission bosolo na politique eza bosolo na politique politique to sala ya bosolo ya lokuta te maman Chantal bitumba ya MLP za bitumba ya kofinga batute bitumba MLP za bitumba ya ba valeur nalingi population atia na moto na yeke MLP za na tango ya kofinga Kabila te nous ne luttons pas contre un individu mais on a lutté contre un système deux ya liboso première mise au point deuxième mise au point na lobby boye bosali plan de sortie de crise
bakoaplika yango wapi na Congo. Zela mama po tozosala na bosolo te bosali plan ya réforme mais eza adressé na qui? Na président bakwatinda ngo mais maman Chantal tu as parlé non maman? C'est pas adressé au président, faut pas tromper. Soki bino bosali plan à sortie de crise. Ata oké na Addis Abeba, ata oké na Nations Unies, ata oké na Union africaine. Baosala ngo wapi? Na mabela Congo. Mabela Congo Congolais. Bakosala na Congo mboka na biso. Il y a un président patrimoine congolais. Félix président Aouti ndeko ambongo alobi ya ya mensonge spectaculaire. Batu nyonso badénoncer. C'est pour dire que bango balobi enrichissement illicite. Alobi coalition occulte. Peuple advocat on ne demande pas à Ndeko Félix et à Salissa de sortie de crise. C'est un patrimoine commun. C'est un patrimoine commun. Dirigé par Félix Tshisekedi. Patrimoine commun dirigé par Félix Tshisekedi. C'est lui qui engage. Merci. C'est un fait. Même l'Union africaine, même OUA. C'est un fait. Ne sera que par Félix Tshisekedi. C'est un fait. Alors, c'est ça. Soyez clairs et la vérité, maman. Vous soutenez là. S'il vous plaît, nous sommes quand même, c'est notre jour. Il y a moyen que aussi c'est là qu'on a grâce, na beauté en tant que les femmes au basi ba olanda biso. Bon, tout le monde m'a beaucoup cassé. Ça chauffe, tout le monde m'a beaucoup pardon, tout le monde m'a beaucoup machantal, tout le monde m'a beaucoup machantal, tout le monde m'a beaucoup. Nga aussi sande sangwa si ça té, lelo eza formule particulière na penser na basi nyonso bolanda biso, o bazaki scotché na télévision na bango à la femme congolaise, cette femme qui mérite tout, cette véritable héroïne. Moi si atanga te mais atangisa bana na ye. Moi si aboko la bana na ye moko. Moi si ya veuve ami pesa et pas nzambe. Moi, je suis assemblée la Mokanaye et je pense à toutes ces jeunes filles qui sont à l'école, qui sont à l'université. Merci Merci beaucoup. C'était une émission spéciale. En tout cas, dites merci à Sango qui a permis ma camono ce samedi. Devant Essidé, maman Boya, samedi le 14. Bienvenue à Saphir Hotel, un cadre VIP, propre et reposant au grand carrefour de Kinshasa, avec un service d'accueil digne de vous. Plusieurs catégories de chambres et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV plus décodeur aux prix incroyables. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités congolaises et étrangères. Ouvert à tout le monde, avec une réduction de prix pour les clients qui séjournent à l'hôtel. Notre adresse, A4 avenue Ikelemba, quartier Matungé, commune de Kalamu. Téléphone 099 991 74 21 81 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Congolaises et Congolais, après tant d'années de lamentation et de prières, aujourd'hui Dieu a exaucé vos prières à travers Quick Service. Agence de voyage et assistance visa, immobilier national et international, import-export. Pour toutes vos démarches de visa, Canada, États-Unis, Schengen, Dubaï, Japon, Afrique du Sud et autres. Service passeport, vente billets d'avion international, assurance voyage, facilitation d'obtention des documents de voyage. Pour vos achats de véhicules et pièces de rechange, contactez Quick Service. Balanosa Congo to bengi bino. Boya na agence eza moko ezaka moko Quick Service kuna ba visa zopesama donc visa Schengen ya Canada États-Unis eza la ville dans immeuble CTC to yeka ozi visa pepele. Pour vos voyages, n'hésitez pas, Quick Service est là, une agence sûre, rapide et fiable. Venez nombreux en tout cas, venez nombreux, Quick Service, super wow. On est très content d'avoir accès à ce programme-là. Ça va nous permettre cet été de mettre en place des programmes pour les jeunes. Adresse numéro 1 avenue Wagenia, référence immeuble CTC Mall au local 31, Kinshasa, Gombe.
Contact 082 0090 008 085 95 22 222. Quick Service, c'est la rapidité, la ponctualité et la serviabilité.